Mayele, alobi ah ouais ça ma solo ya bato Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Famille Libota, aïe 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 aïe, na kwanzi mutu. Et puis qu'il y a moni affiche ya prochaine film au Ezoya, deux sœurs rivales. Na moni Davina, na moni Linda. Oh, Linda. Linda, na moni Linda. Oh là 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 là. Ça des films wana. Aïe 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 aïe. De réchauffer quoi. On peut filmer bois boy. Bande ronanga lelo, ça dit dans ce mona. Disons artiste et comédienne, hein. Oazo fingama mingi actuellement sa belle vie. Mais si qu'on a rota là. Bateau nous sommes fin à Belleville lelo. C'est quoi qui côté ya ba artiste. C'est des artistes au bateau tinda ba chroniqueur parce que c'est ça la vérité. Ba artiste au bateau tinda ba chroniqueur ba fin à Belleville. Mais les artistes au Belleville a tiapé poids. Les artistes au ça dit au ba belela Belleville ah Belleville yenda pesa nga likanisia ko sala pe chaîne YouTube. Les artistes au ça dit au ba belela ah Belleville yende marraine ça dit Belleville ne marraine ya chaîne na ngai. Et dans les artistes, non, Belleville, moi, je na mutete nae. Basala robela, moi, je na mutete nae, moi, je na mutete nae. Moi, ça dit, artiste, bah, tu n'as pas fait à Belleville, mais ça dit, autant que même les chroniqueurs vont faire à Belleville, et ça, les chroniqueurs au basala qui ne collent la Belleville, zala na bureau nae. Ça dit, hein, bah, garçon là qui s'assana. Même si papa, maman, bon, bref, on a dit belé, voilà, carabango batou, hein, voilà, finga Belleville, mais la bango nyonso, ça dit, basala ko kene la Belleville zala, na biro na ye. Famille Bota. Au monde babitumba ya boye, nzamba tika rabana ete. Ça dit, so tali mutu, ça dit mutu moko oya sunga batu, et batu ana sans raison, babalu kele bamu ko finga ye, nzamba tika mutu ana sunga te. Donc nzamba pas tika Belleville te, quoi. En tout cas, Belleville, quand on dit c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est-à-dire en termes, il y a comme un film. Non, les lots ont l'équipe Belleville à Zate. Les lots ont l'équipe Belleville comme un film à Zate. Ce que Taliba film, il y a des comme Soussou. C'est-à-dire, on a un théâtre, on a ma bouquet. Mais il y a Belleville, on sentir une différence. C'est-à-dire, film est accompagné d'une émotion. C'est-à-dire, Pénéga Bissama Amiso. Belleville, c'est toi la meilleure. Il y a un Tikaba Finga yo. Bah, Finga yo pour l'équipe. Moi, je me suis dit que pour l'équipe bango yondo créa ibele bazalelo. Actualisation. On est là. On va dire. Elle actualise les autres. Mais il y a au des stars. Ça me va bien. Nga lobby. Apa mtapa. Nga lobby. On va pour s'orienter. Yaya, soko moni mutu asalaka ba émission kaka sur makambo batu na ba réseaux sociaux. Bokundanaka vraiment yete. Eza yete. Alandela makambo batu trop. Eza nango yete. Eza foti na yete. Mama na yepe musala banda ko sala kala ba réseaux sociaux ezalaki te. Ezalaka kotonga batu kolandela makambo ba via batu. Soko moni mutu. Ye musala ni kaka. Kofinga kotanga ba gros mots. Azalaka na facilité à kofinga. Azalaka na facilité à koloba kotanga ba insanité. Eza nango pe yete. Foti na yete. Musala tata na ya banda ko sala yango wana. Son père insultait tout le monde, abandonné même kofinga bango ka babiloko wana ba insanité. Eh maman ya maman na bino ya boye, c'était ça, son papa c'était ça et puis il est père Zuyango, allez yes quoi mais au kaka dans les réseaux sociaux.
Toko moni mutu aza na manque à respect makasi. Akoya ko finga yo koloba n'importe quoi sur yo na ba réseaux sociaux. Eza nango foti na yete. Eza ka éducation azwa na ba boti na ye. C'est là toujours. Famille Libota. Aïe 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 na kwanzi mutu. Ebi ke na moni affiche ya prochaine film ezoya deux sœurs rivales. Na moni Davina, na moni Linda. Oh, Linda. Linda, na moni Linda. Oh là 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 là. T'as des films wana. Aïe 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 aïe. De réchauffer quoi. Au pesi mbwambo aboyi. Bande ko ngai lelo, ça dit na somona. Disons artiste et comédienne, hein, ozo fingama mingi actuellement eza Belleville. Mais si ko na kotala, bato nyonso ba finga Belleville lelo. C'est OK côté ya ba artiste. C'est des artistes au bazo tinda ba chroniqueur parce que c'est ça la vérité. Ba artiste au bazo tinda ba chroniqueur ba finga Belleville. Mais eza ba artiste au Belleville a tiapé poids. Eza ba artiste au ça dit au ba belela Belleville, ah Belleville, yenda pesa nga likanisi ya ko sala pe chaîne YouTube. Les arabes artistes, ça dit, oh, Babelela, ah, Belleville, il y a des marraines, ça dit, Belleville, des marraines, il y a chaîne nangaï. Les arabes artistes, non, Belleville, moi, namouké, namoutété naé. Basala, Robela, moi, namouké, namoutété naé, moi, namouké, namoutété naé. Moi, ça dit, artiste, bah, on va finir à Belleville, mais, ça dit, autant que même les chroniqueurs vont finir à Belleville. Et ça, les chroniqueurs au Bazala qui ne collent la Belleville, Zala na bureau naïe. Ça dit, hein, bah garçon qui ça wana. Na misu bazara papa, maman. Bon bref, bazala ça dit belé bazo, voilà, karabango batu bazo, hein, voilà bazo finir à Belleville. Mais autant la bango nyonso, ça dit bazala qui ne collent la Belleville, Zala na bureau naïe. Famille Libota. Au monde babitumba ya boye, nzamba tikaraba na été. Ça dit ça otali mutu ça dit mutu moko oya sunga batu et batu ana sans raison ba balu kele ba mu ko finga e nzamba tika mutu ana sunga te donc nzambe pas otika Belleville te quoi. Bah tout cas Belleville quand on dit c'est la meilleure, ça dit en termes ya ko koma pena film non lelo mutali ki Belleville azate lelo mutali ki Belleville na ko koma film azate so ko tali ba film ya bande ko misusu ça dit ozomona opena théâtre opena maboke mais ya Belleville o sentir pena différence. Ça dit film est accompagné d'une émotion, ça dit pénéga bisama amiso. Belleville, c'est toi la meilleure. Yangwana, tikaba finga yo. Ba finga yo pour l'équipe bango. Moi na mkena mutete na ye. Pour l'équipe bango, yondo créa ibele bazalelo. Picture of no baba for by anke. Come came and say so amigo no there. Si kuna baka so 5 personnes. Bobunda.
kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.